Jean-Marc Aboun a trahi le parti. Parce que le vieux Etienne Tshisekedi a présenté un héros vivant. Mais Jean-Marc Aboun a opposé et a honoré le parti. Mais le Kaboun a chef de l'État, tout l'État, ça a encore. Mais Kaboun a Mabé. Avec la famille Mabé. Mais finalement, Kaboun a Jean-Marc Aboun a dépassé ligne rouge. Kosimba garde républicaine ezali kosimba na mokonza mboka biso ba combattant to kosepela na yango solo mokete toboyi Jean-Marc Aboun tolobi Jean-Marc Aboun a démissionné au sein du parti toza posa na lisusu te c'est fini akende Kaboun, tu as fait ton temps. Merci beaucoup Kende. Biso IDPS tozaka reconnaissant na batouté. Tozaka reconnaissant quand na parti. Voilà. Kende Ozamutu, il y aura des gens qui vont te remplacer. Bonjour. Là, tout le monde est là on a base par rapport à la démission et à mon amour Jean-Marc Aboun. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la démission naïe au Bobani na Wandewazo Landayo? Voilà, mon amour Moté papa. Moté est journaliste. Voilà, tout le monde par rapport à la démission à Jean-Marc Aboun, ça fait couler beaucoup d'encre. Tu es à base à on a source par rapport à la position Nabino, par rapport à la démission Nabino base Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, Nazali vice-président de la jeunesse et IDPS à Mokili Mobimba. Ce qui est important, au moni température ezalaki à Watomoni ba moto et tumbami. Apparemment, mouvement moko ya mabe kokaye kozala. La première des choses, nous devons remercier d'abord la force du progrès. Oyo baye kosala ke ordre pe ba moto bato batiaki awa parce que toyebite bato bayaki nango te. Tomoni kaka po balobi mutuka moko yaki na ba essence na ba pine et boaki awa non. Awa ezali ba bisika ya bongo te. Awa ezali IDPS, oyo ezali siège ya ba congolais nyonso. Comme vous le savez, l'IDPS c'est le patrimoine national. Alors, on ne pouvait pas accepter un groupe de gens. Ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi nous allons remercier la force du progrès. Qui ensemble avec Bissot tout au Bomi Motoana, Kimia, sincérité, nous allons dans permanence. Nous sommes dans un parti démocratique. Dans un parti démocratique, il faut qu'on ait une expression à bateau. Mais expression qui est la violence à tasso qui moquette. Et donc, il y a une justifiée présence dans Bissot Awa. Nous sommes encore là pour notre mouvement mais à ce qui nous concerne, en tant que les responsables du parti, et nous acceptons et nous voulons suivre la suite normale de la journée jusqu'à ce que tu puisses établir la responsabilité. Par rapport à la démission à Jean-Marc Aboun, par rapport à la démission en français. C'est fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît, médias. Il y a ceci. Nous sommes les responsables du parti. Comme les collègues vice-présidents de la Ligue des jeunes viennent de parler en lingala, moi également je voudrais donner une précision. Nous avons appris qu'il y avait un mouvement suspect ici à la permanence. Nous ne pouvons pas accepter que des gens, des inconnus, viennent troubler la quiétude ici à la base. C'est pourquoi nous sommes venus, en tant que responsables de la jeunesse, nous sommes venus pour mettre de l'ordre. Nous remercions la force du progrès qui nous a aidés à mettre de l'ordre, à éteindre le feu qu'on a allumé ici, parce qu'ici, au siège du parti de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne doit y avoir aucun mouvement de trouble. Tous derrière le président de la République, nous devons garder la sérénité. Ce qui se passe, le parti n'a rien dit jusqu'ici. Nous observons, on va voir la suite des choses. Mais ici au siège, il n'y aura aucun désordre. Voilà ce qui justifie notre présence ici, au siège en tant que responsable de la jeunesse du parti. Donc vous devez vous rassurer, ici il n'y a rien, la situation est calme. Il n'y a rien ici, au siège du parti. Merci beaucoup. Merci. Le président de la République, nous sommes soutenir. Moi, Jean-Marc Aboun a fait démission en tant que combattant IDPS par rapport au Lobani. En tant que combattant IDPS, Jean-Marc Aboun a trahi le parti.
parce que le vieux Etienne Tshisekedi a présenté un héros vivant. Mais Arthur Jean-Marc Kabundi a posé et a honoré parti T. Aza vice-président de l'Assemblée nationale, Aza policier T, Aza NRT, Aza se permettre que Tobola Bapine à Batou, na Babalabala. Récemment, Tobola qui Moutouga, maman Marthe, je ne sais pas ce boyebi, à Tobola Epine, plus vite, c'est qu'il y a Moutouga, maman Marthe à réparer en gros. Est-ce que l'image au Kabouni, c'est ça l'image à partir? Image à partir. On a beaucoup souffert. C'est depuis 99 que les gens sont combattants. Je connais de vieux ici, à sali plus de 30 ans, tel marananzete wana. Mais à soi, à taille, l'on comment on a parti. À perdre tout, à perdre jeunesse, à perdre temps, à zoki, à zuibakou. Mais les gens partis de commis à pouvoir. Kabouni, bande comment si na yende ba commis, ba cadre IDPS. Bande Kabouni, ba cadre IDPS. Bande Kabouni, ba on est ba osala. Et nous les combattants, tous en a la balle. Papa. Donc débat ni to osala ba to FCC. Kabouni, tu as fait ton temps. Merci beaucoup Kende. Biso IDPS, tous en reconnaissant na batouté. Tous en reconnaissant quand on a parti. Voilà. Kende Osamoutou, il y aura des gens qui vont remplacer. Merci mon amour papa. Je ne sais pas si tu as un mot ajouté par rapport à l'émission. Moi je regrette à propos de Kaboun. Kaboun c'est un gars qu'on a connu depuis longtemps ici à l'UDPS. Moi j'ai vécu des histoires avec Kaboun ici. Kaboun est leur mort les Kamala Moutouka. Mais ngana Kangama na Kaboun. Karine a été une barrière. Awa, qui est pas Awa. Parce que quand on a un bureau à relier pour côté en fait pas combattre. Dans les bus, tout le monde va biscuit au moment battre. Mais le Kaboun a remis ça le rabot. Kaboun a remis mon ayana. Comme le chef de l'État, tous les temps ça craint mon corps. Mais Kaboun a remis ma bé. Avec la famille Fouaki ma bé. Mais finalement Kaboun a zané n'amboko. Amitié en place naé, tu respectes qui est tu vas pas tirer la rabisoye. Donc le fait c'est que la rabisoye, tu regardes respect naé marcassi. On a peut se aller révéler. Mais comment on a biso boy? Tu regrettes la mon corps. Comment à police là naé. Voilà, toujours à la base, tu as via combattant mon amboka. Aujourd'hui, président Jean-Marc Kabouni a démissionné dans l'Assemblée nationale. Tant que combattant, il est pas second par rapport à la démission. Na sepeli na démission na ye. Moni ngonga, ngonga koki. Ali mwana na biso ali papa ya ndaku, ali combattant, ali vrai guerrier. Mais Jean-Marc Kabouni alekisi a dépassé ligne rouge. Kosimba garde républicaine ezali kosimba na mokonza mboka biso ba combattant to kosepela na yango solo mokete toboyi Jean-Marc Kabouni tolobi Jean-Marc Kabouni a démissionné au sein du parti toza posa na lisusu te c'est fini akende aza guerrier te remercier Jean-Marc te remercier merci beaucoup pour la lutte merci pour la combat mais pour la lelo Jean-Marc tikela biso parti d'organiser congrès président Sika Kota na IDPS. Voilà, merci. La voix céleste, internet, na YouTube. Mbote mon amboka. Mbote papa yoka base. Voilà, santé d'Unisayo mais toujours présent bande ba singto ya mbalelo un mot gentil na bato basala confiance wana par rapport à la confiance basala mon amboka. OK, merci mingi. Yoka base yanga na lingaka bato tout basabonner massivement et puis na sepela na bato ba congolais même ba étranger ba comme na posa ya ko yoka information à RDC. Pour ba yoko mona ke oui na RDC ezali na ba journaliste penza ba pesa ba information ba banga kate ba finga kate ba chola kate ba pesa ya correct ndenge zo pesa mawa
yango nalinga batu basabone mingi na yoka base na pesi na mama na ngai Kati Ndumbi mama na Canada bambote belé na bosani te ko pesa a Pierre Bolongo mobali ya mama Marie-Jeanne Lokengo na kati ya Belgique na bakisaka kombo azali apôtre Jean-Pierre Bolongo mobali ya mama Marie-Jeanne Lokengo na kati ya Belgique bambote belé mwana 12 ans oazotinda bino bambote mama Kati Ndumbi na Canada mama na Rachel boyoka sango ya mboka na biso oyo tokopesa tokozala sur base na bokangami ya oyo tobengi Karine Lokese toyeba bakateli etumbu bien bakondane bien azana boyo azana ndenge wana prévenir yango tokosembola na pesi bino mbote belé bolanda biso na bokebi marke nzoto ezotungisa mwana mboka. Jérémy Mayulu, l'ingénieur de l'intelligent, l'ingénieur Mwana Nzambe Apambulayo. Voilà, Pasteur Ali Mona 12 ans, Major Karine Lokeso. Et le verdict qui a été tombé concernant le dossier, il y a Moko Pe, il y a Moko Fatika Biso, Ndeko Rossi Mukendi. Par rapport au dossier, il y a s'est déroulé, le verdict qui est tombé, et pas il y a Mwana Mboka. Karine Lokeso. Par rapport au dossier, on a Girango, si on a un verdict qui est tombé, yo comme le peuple congolais, au moins le dossier on a vraiment dans ce pays là on a des magistrats et des militaires parce que na lo banalingal na ba procureur et ba militaire na lo ba bongo parce que likambo ya Karine to mone ke dada na sens nini to mone ya chebe ibanda liboso 12 ans yango etambulaka te omoni ya matata mpone etambolaka te mais tomoni ya Karine Lokese ekei dada yango to féliciter bino ba magistrat ya ba militaire nzambe alikolo apambola bino nalingi na loba boy Major Karine azalaki na lo capitaine na Gambela mutu mabe akozalaka mutu mabe so kaka oza mutu mabe ozalaka mutu mabe ko finir kana mabe wana nga na rompo ngaba Karine na Gambela baye ko lungula e batinde na rompo ngaba a remplacer ki capitaine Visa mais ko koma Karine akoma ga na rompo e batu mal à l'aise o baye ba ke mona mo so nyoko li batu na Gambela ko sali mais pourquoi d'autres batu balela ye pona bisaleli mutu asi akufi asekwe mais yo ye batu to balela balobi ote oso mona mabe na yo ekokomi soka na lifen mais nalobaka boy nga mwana 12 ans nalobaka boy mutu so kufi okeyi libela ezala ba famille ezala ba camarade ezala bandeko kokanisa te mutu akozonga ubie okanisa mutu akoya liesili mais yo mizwa nanu nzoto na yo na vie na yo ndengo bilingaka linga pe mondinga ata batindi oboma pona mbongo pona grade mata mais avant oboma muninga wana obebisila ye vie okase ye bichana na balance mais soki nga babominga lelo ekozala bien ou bien ekozala malamu ekozala mabe ou bien ekosepelisa bato Karine awangaraki Karine ayebi ke batindaki ye aboma Roxy Mukendi akufeli liwa ya ba famille na yete ya mwasi na ina bana te akufi pona intérêt ya peuple ya général peuple en général nde loko Mukendi Roxy aza koluka ndenge papa Etienne azala koluka vie ya ba peuple biso ndenge mwana mboka oyo tozana président Fachi Beto azoluka vie na biso ndenge Mukendi azalaki kolobela batu la vérité congolais yewana mais Karine azali congolais c'est tout tali bien parce que Hollandi on azali ki télécommandé mais mutu anazana bana na mwasi tango zoboma ye est-ce que même si mutu ana vie obi osepeli yo osepeli comme matoko comme major puisque ayaki capitaine na Rome Pwenga balaki eso bomi comme major siko ki major wesuki wapi na minute omoni ndenge zala makila ya libata ezaka kilo mais makila ya mutu ezaka libanga evandi ekomami pe na tableau ata okei wapi tala oboma mutu okolota boye moni ye mais pasteur bandeko ozoloba
arrestation na yeko kangamana peut-être ça peut bien te parce que Karine en aucun moment ya betaka mutu abetaka bosimu ke ni masasi ndeni ba condamné Karine abetaki série Kabila yeba Kabila zanzamba kolungwa te série wana oyebi bato wana ndenge bazalaki abetango na courage alobi na za intouchable Kabila azali seko pouvoir de changer te Kabila mwana mukia za na 30 ans 20 ans tianu na ba 100 ans ngai Karine kana pouvoir mais Nzambe wa changer ka makambo wa changer ki makambo Karine salaki na motema makasi na courage nyonso ya koboma mwana mobali wana ke bakosala ngai eloko moko te et puis dans la période wana ba policier ba sala bisala sala ba colonel ba sala bisala sala ba général ozoka guerre wana ya este bango na bango po ba yebeki ke bango ne bazali na pouvoir na Kabila za intouchable Nzambe ya Congo babosani seko Marshal Mobutu oya kimana never bango ba adorer autorité morale Kabila kotikala kolungwa na Congo te akoma Pereire akoma Marshal nde oza komona ba policier période wana yo koloba ka Karine te papa bongo leki na propre leki ya Kabila propre zo wa boma roulage wa oyebi yango très bien bazalaki na bobangi te po bazalaki na tout mbongo minduki tout pouvoir balobi oyeko ya eya tokosala o tokosala yango pesa Karine mutu makasi ya koboma mwana bato abebisi le vie belelo pouvoir eye ya Fati Beton basambisi Karine awo tozolo baba condamné Karine afuta koto 25 millions de dollars apesa ba famille wana koto afuta ya l'état entre temps bakatele 10 ans ferme Karine na ndolo ferme lokese komona ya mboka ya mwana azande kuna biso ya Équateur Karine lokese. Est-ce que vous pensez vraiment la condamnation ya mwana mboka Karine lokese oyo est-ce que ça andimi na ye akota prison pour azoboya peut-être kotanga comme tout mususu et comme grave to andimi ko se sacrifier moko le à protéger se sacrifier moko à protéger ba tout mususu en tout cas mutuna no kitoko makasi soda bien formé ceux qui bakangi na guerre na kanya banguna andima bakata ye mutuke a dévaler secret soda penza baza bien formé ndé tozali na DSP ceux qui bakangi côté ba bungi ba le côté rebelle bazo bundana ngamu na ngamu akei ba le côté mususu ata bakati misapi po babandaka bon ale buche bache musapi nka loba na koloba elongwe quand loba na koloba pire soda akoloba te awo dévaler secret akoni bakufana secret wana ndio moni Karine azokufa wana azoboye kotanga Kabila mais mutu to ayebi Kabila mutu apese ke ordre babo Karine et babo ma Rotsi mais Karine ayebi pe général wa komandaki ozomon mais suka bakotanga tango boloko ekosuwa ye konyonga ye marke basi bakati awe yako lobana sainga moko te lelo ya shube ikomi basinga matembele babenda ba policier ngambo oyo lupango bakenda kokunda ya général Chadija ozomona ndezo ben ya Rossi pesa Karine moko te Karine liboso alibaki mutu na beta masasite mais mutu abeta ki za soda Karine mutu apesa ki ordre mais nani apesa Karine ordre kwa babu ma Rossi moke suka koloba puisque numéro 1 biso to banga nini mutu azai président c'est Kabila no. So Kabila a assassiné Rossi pour quel intérêt? Alors que Kabila à l'époque dirigeait, il avait tout à sa main. A assassiné Rossi pour quel intérêt? Yo yebi Kabila n'a pas boumi sabatu de. Bon chebe babu magi pas d'intérêt ni. Docteur Mukwe kuswaga ki magate balinga babu mai pas d'intérêt ni. Mamadou Ndala we babu mi kuna na sababu pas d'intérêt ni. Intérêt ba peuple congolais. Kabila mona ki Roxy Mukendi bangonde baso teleme na pouvoir na ipo tozonga na état de droit ou bien to sikula mboka na biso na maboko ya ba étranger batu lukula ba Roxy Mukendi wana batu bazako telema omoni na campus kuna bakonza ki ba fiti kuna yo kanisa ye munde kwa za étudiant lukula ngai aza congolais nzoka aza rwandais olobi mabe ale bazio matiti mboka yo botamaki te lititi mboko bomisaka ba kampisari ya Lubumbashi banaki ka bongo président le intérêt na pourquoi ba bomaki ba étudiant na campus ya Lubumbashi mais ba tu Équateur bazalaki wana ba pesa ni passe mon passe na bango lititi mboka intérêt ko balukana ya président Mobutu hein pour ba laver
bato babanga yango baboma betida so moni baboma yo roski muke et utake pa Kabila puisque Kabila zo mona ba dévaler secret so babomi chebe po chebe ezaki na ba film ya babudu da Kongo ya ba mapeba to ko sala intérêt ya na moni utangi ko mwa chebe ya pe mengi mwana mboka bandi batuni pe tellement question oyo tomoni vitesse oyo likambo ya Karine ezui dossier à Karine Ezui pour na makambo ya kosimukende eza même pas vitesse oyo tomoni yango na dossier à Chebea bango so ba droit de l'homme mais pourquoi na moment tomoni lenteur ngam so tomoni vitesse est-ce que eza ki bazo protéger batu moko ya makasi na kati ya dossier ya Chebea to eza dossier moko on peut expliquer un dossier flou batu le bazo comprendre qu'est-ce qui se passe alors que le régime peut déjà changer dossier à Chebea to si tolobele yango ba vandeli yango puisque 12 ans yango banda chebe ya kofi 12 ans yango comment dossier bazo katate dossier zo silate oyo Paul Milambo témoin ya suka ye wana ye bazwi nyonso siko ezo zela nini Kabila pe azotambola na mboka Milambo uti kotanga Kabila soki numbi ya monanité Kaleva monanité mais Milambo oyo azaki pe colonel période wana aye ko témoigner alobi Kabila nda bomisi Chebe. Mais comment justice puisque wana ezali kambo ya kobenga batu na bakombo na bango marqué ba ke ko batama na biloko na bino ya lukuta yo humilité boy na bobiso to komi ko benga lukuta ozomona puisque yango nde matata ponya batami tisi ko balungula ibanda balungula bazo kanga yete comment likambo ya Chebe ya eza kuumela boy ezali maboko ya justice eza ba mbongo ezotambola ou bien ezanini wana balande mwana 12 ans na kocha mai na munoko te puisque likambo ezo umela ya Chebe moi c'est Chebe ya l'élite alembi moi c'est ya bazana l'élite alembi mais ba preuve nyonso ya yango na mesa mais comment ils ont avancé te comment bazo benga bato toyoka nini ndenge babomela Chebe ya te Kabila Laurent Désiré akeya wati lelo likambo na ye balobela kango lisusu te ozomona mais oui ezalaki époque ya Kabila Joseph pour balingi balobela ngote Edi Kapende a subir na prison 20 ans a souffrir 20 ans na prison abimi prévenu à 20 ans ezala raté bazo lobela yango te oto loba Kabila Joseph yo loba ke Kabila mukolo aza papa na yo mais likambo papa no nande olungwe na pouvoir yo ndimike nga mona 12 ans mwana na ngai aza magistrat aza colonel général babominga mwana nga utikala koluka tali wana ngate Kabila yo lobaki babomaki papa no Laurent Désiré nande 20 ans 18 ans alungwe na pouvoir batikala kolobela ngo bi basambisa yango te yango bazo sala pe likambo ya Chebe mais babosani ke o ezali Kabila te o ezali Félix bato bazo gelé ezali mbongo wana bazwa kaka aw tokomi koloba mpolile puisque umeli trop 12 ans et justice na biso bazo ko bien bazo ko kate likambo ya Chebe e banda boy et Bandaboy, 12 ans yango. C'est qu'il y a des gens qui sont protégés. Oui, ça dans les cambo et batami papa tolobani. Est-ce que justice a kozanga les cambo, kozanga ko sambisa moto. A kozanga ko benga moto. Ataba lobi ancien président de la République, ancien président de la République. Comment Zuma kota ki prison? Jacob Zuma. Ya Afrique du Sud, kota ki prison comment? Sarkozy, ya France. Azaki na humilié. Pourquoi 3 ans en prison? Kaka oyo Kabila oyo bakoko benga yete batuna yenda azaki numéro 1 Chebe ya kofinde nini ezaka kabazukende nango boye nete ba pakola biso mafuta mais biso pe to fungwa makala to la makala tango bandaka la justice mais à l'époque il y a régime Joseph Kabila dossier pe batana na mesa bakata kango te ba distraga biso bakota prison et bakota prison le sang les kata parce batwana ba policier ba uti ko samisa oyo bakata ngo te est-ce que ba condamner banani il faut aller ba benga promoteur ya liwa oyo Milambo alobi Kabila nde promoteur ata ba policier wana nde bakenda ko na chauffeur wana na lupango ya Chadida ba policier balobi bakutaka libulu etumba makina ngokuna mais babenga bakolo mapango wana babenga na Kabila balandela likambo ya Chebe aza pe mutu munene mutu ya droit de l'homme international sikoyo soki peuple ya pamba ba peuple ya pamba bazali ba individu peuple ya simple so akofi ainsi akeina igande ngwana po mutu akolobela eza te mais oyo mutu munene ya mboka likambo na yezo janguluka oyebi ko janguluka bandeko bazotunda lokola milinga ezokende liboso te mwana mboka bandeko bazotunda comment na mboka munene oyo état de dozali sécurité zali de voir une personne aux autorités pe ya mboka John Numbi
alimu na ngati ya mboka Caleb Mouton balimu na ngati ya mboka alors que service de sécurité ezali dans la diplomatie bolobaka ezali qu'est-ce qui se passe lelo que bozo ko kate to ba konza mboka bazo ko kate ko retrouver bango est-ce que bango ni bazo protéger bango pesa réponse place on est clair soki Caleb akimaki na John Numbi bakimaki na libala tozalaki awe yesa ngwa fachi na kabila libala witondimi yango puisque bato oyo bazalaki na misala bisika nyonso bazalaka bato ya kabila oyo Doni Numbi na Caleb oyo bakimi mutu azalaki numéro 1 ya ANR azalaki adjoint ya Caleb tant balongoli Caleb akomi nani balongoli Caleb akimi balongoli adjoint na ye akomi titulaire adjoint na ye tant Caleb akimi akomi titulaire yango moni bato bazokima ba sauter puisque c'est même régime wana Nasir na maloba ndenge tolobaka biso toloba makambo ndenge ezo solo na ulandeli pe moni ke ya solo mais oyo komona boyo lobi ekomi ndenge mususu ozo comprendre lokula tokende 2023 est-ce que tokozala suna bato wana nyonso esika moko puisque mariage ekufakala mais ba bureau bato wana bazali poso otali Caleb banda kima ata solo mukete John Numbi ayokana ata esika moko te c'est-à-dire bato wana bazali et la première mandat ya Fati ndenge bakomi o bazili loba ya lobby ale bakomi ko animango et komi exemple na bango po alobi o mboko ekufakala oui nani abosani ke mboko ekufikala alobi bongo po boye baki azo pikula mboka o na liwa mboka ekufaki kala c'est ekufaki na makambo wana yo ndimike babeti mutu masasi boyi mutu akufi ata mutu wazo lobela yete c'est-à-dire mboka ekufaki lelo soki ke Fati azwa pouvoir te likambo ya Roxy olinge ke ndeka ofele yo moko zo ibaka likambo ya Roxy bon likambo ya Thérèse Kapangala oyebi yango te ekoya lisusu bayeba nani abomaka Thérèse Kapangala mais seri na bango makambo bazoboma mutu ka bo silence c'est-à-dire ndenge tokende boye yaya marqué mikakatano bana Israël basalaka 40 ans na désert mais suka bavanda bien ndenge pe tokende tuti musika na mikakatano oyo basala boye gratuité basala boye guerre na este basala boye bayibi mbongo basala boye babomi kotoy basala boye ba société basala boye biloko kolia ikoya te basala boye tope wotre ba chambre froide basala boye topo tolimituka voilà mais tokoboke na suka tokotala biso na bango mona mboka bande kozolela oui il faut balela faut balela parce que pesa passe comme na bato oyo baba yelobi lobi awa président zui bango basunga ye ba conseiller soki nani wana kolobela ngo ozomona mboka ya yo école po mbongo esala na bachete katendi yo ozolia et puis ozo miloboza mwana mboka oyo kosunga Fati beton est-ce que osungi oyende kofikisa mokonzi ya mboka ozomona po mokonzi lelo sazana mboka aza libanda aza na Malawi sikoa kotika bino mosala ya kozala lisu liboso azokende lisu so otikali koyeba voilà mais Fati ta matamboli na Kasai kuna atali ma évolution mais eloko ngo pe eboti makambo ebele mona mboka bande comme ça balobi na projet le jeune au lieu de 14 millions car moi bi meka 3 millions de dollars pour ça ba misala so bozumo na kata Kasai wana est-ce que ba protéger la image de la présidence de la République to ba moni ke ba liembongo et on va le voisin moyen pour se défendre ba yeba été président comme kuna ba yeba kité mais yebe président suivi moto aliembongo wana oyoki batangi conseiller wana comme na ndeki minga soki nani wana ye mutu aliembongo wana mokili mo beba seba yebike conseiller wana mutu aliembongo wana fachanga na bibi simbo bogende ko salisa misala mais bango bazimbongo bachana ba poche na bango tozozela toyeba conseiller wana sor na ipe ko zala nini ndenge bazola lisaka bato bapongi toyebi te mais pona Fati aza na suivi ya lokuta mabe marqué ko finga ko sala boy bientôt na Équateur tango abimisi loba wana ke mboke kufakala ake ko kuta miba misunsuka mifo kashidi lelo bakino bozolo bawe batondi kabila mutu atondisi bawe wa bango ikasa kokanga bana batu kokimisa bango yango bakimiba yake awo nde yango alobi mboke kufakala ndenga lungwe kasa ya kozala grand bandu nyonso asisi akende Équateur ozo kazola te nyonso anazolinga nini congolais vraiment tozonga na nzela tolia tosepela bana batanga ofele bilamba tozala bien eloko ya zoluka yango wana
Voilà, mon amboka, tu es un ndamou na est de la République, mais armée na biso bande ko bazomi tunaka fati atalaka armée ayebine amozo voler makamba ba filtrer ti les aussi la raté. Ba tu quand tous policiers soldats moko a faire DCA c'est lui muta pesa biloko ba ministre de guerre doit provisionner ba ADF. Qu'est-ce qui se passe ti les na mukola moko lelo to mona toujours ba infiltrer na carte armée congolaise mon amour. Merci papa Yokabas. C'est maman Katindumbi. Maman Marie-Jeanne Lokengo na Belgique, bambote na lobby boy. Omoni batu es na fingi bangote. Balanda kanga mingi. Soki lelo ke mapango ekomaki cher na ville Kinshasa. Eza bande na biso est. Ko futila, ko somba, yo sio mona wapi mapango to somba o ya mapango ya yolo. Soki osombi lo pango cher, c'est $8,000. Nakala te kala mingi te kala mingi te so sombi le pango cher c'est 8,000 mais lelo mapango comme 200,000 ba 300,000 ba 400,000 sikoyo commerçant ko 200,000 mbula nini yango moni batuwana ba mesana ko teka ba munition ko teka na minduki ko teka na bandeko na bango ba pesi $1 million ya sombi le pango ya 500,000 a sombi soit terrain vide ba betango dans 3 mois imati yo zo kanisa muto mbongo wasala kamsali nzoka teki baninga kuna bazo kata bango mitu bazo boma aye na ibutu butu avancer na ndako kolobaka we ba utuko kanga lobite tolobaka émission moko ya mama moko amema munition azoke na sangi nete na mai azoke pesa ba rebelle biloko kolia ba tuwana ba mesana na biloko wana tellement balingi pasi te ba yoko yeba sikre ya mbongo yango zo ka bakangi mususu wana lobi bakosila marqué bazaki ebele bazaki ebele kutu ba diminuer toloba guerre na ese isusu te e comme ba criminel ba to ba boy eloko nini asali soda wana zaza criminel wana ukotela bato na banda ko boto la momba yebe mona tuzaza na mbongo ebele balandi la no mbutu ba continue c'est Taïwan les sous guerre te comme ka moyibi ya mbongo ba ko soma mapango awa lukola kuna ba ngomo bazobo manebele bele poto yebike na este mutu azaki na mbongo ya commerce se mundande oto bengi bandande neto yebike na este bandande ne ba kolombo wana ya commerce mais oye comme ya bikolo nyonso wana ya makila bato bakomi koteka bato c'est pour cela état de siège ezaka wana balinga teza wana ti bapuku wana nyonso bakosila fati bakolemba bango te bakoboma ye pete manda pe ekosila te puisque émission wana ye émission ayeli mission fati ayeli il faut esilisa masolo wana oya ko remplacer ye alandi chemin na yebi émission moment fati basale pai na ya avant comme président na ba mama bobeti équipe nationale batuna ye vision alobi vision ngai so na sali de mandat na bongisi mboka oya ko ya simananga alanda lokolo nanga osoka vision c'est-à-dire guerre wana avant fati alungwa il faut guerre wana et s'il y a guerre te tozolo be guerre puisque massa c'est elle et comme ka bazo kotela ba rebelle baza place tokene kotekela bango teni tokene bisiko teni angwe utaka wapi kaka na ba soda na biso o ba yebi kuna nde moni ba changer ba régime en info kuna soili na ba soda esele comme lingala nde période mo ko pese mo à l'époque il y a des généraux il y a des colonels o ba oteka ba minduki na ba Rwanda na Buganda mais ti lelo ba toujours na la poste mboka mwana mboka oui ba yebani ti na ba kombo mais so landi pour le moment baza sous chocho ndenge bazalaka te baza na moto wana te bakiti bayebike baza na ba dossier mais bazokenda ba malem puisque soda pe na munduki aumeli na mboka okokende kambala moko kangi ete il faut bakena ba malembe ba récupérer bango po bato ese ba vanda kimem oyebi mboka oyo eloko sauver biso toza pays laïque toza pe na munoko moko soki tozala côté mususu bazoloba français ngambo musu anglais ou bien parti musu baloba portugais mbele société comme lokula Soudan na ba pays mususu voilà mona mboka pona osilisa Fachi Beton aponaki ba Jean ba tuko pona awa bandiraso ya opposition o ba kozala na ngambo seni kuna mais lokola bandiraso ba sepelité to moni Martin Fayulu il faut ça la sitting na ngambo seni kuna qu'est-ce qui se passe mona mboka wana na ko Alexandre te Martin Fayulu azo mitungisa na ye pamba er moko pe atalaka agi azali
moko atala pouvoir yango ndenge ezoke nazala na vision ayebake oyo mpe azwi pouvoir oyo ya civil ya soda te mais vision ya président ya sika oyo Fatou Beton na papa na ye vision na bango ezalaki nini na mboka soki papa akomi président ou bien ye Fatou ndenge azwi présidence vision ezalaki nini ya kotika mboka na libulu boyo kozwa Martin Fayulu ya kozwa mboka Martin Fayulu ayebi ke 2023 président Isaka Félix ayebi ndenge azawana Martin Fayulu ayebi ke nyonso ekomi kosalela ye soni po atika lokula mwana moke abeti mukolo bitumbe kosila te soni ndenge komi est-ce que Martin Fayulu zana moto azaki nango tamba simbaki seni kuna basi ba changer papa seni basi ba changer tokomi kozela kadi mapa lobi d'identification recensement tozo kende yo kanisi ba pouvoir to bomba voilà pasteur Ali na 12 ans tokomi na souka loba boma na masasi mais na boy ba uzo pouvoir eta voilà tokomi na souka émission bande molandio d'autres questions peut-être na tunité faute de temps ce qui bande ba sepile ba no soumitu na mutu o éclairci bango par rapport à état actuel en Mboka base le numéro téléphone nini oh na lobi Karine Lokese ba condamné c'est comme ça mutu abomi mutu ba condamné 10 ans ezali awote to beti maboko c'est ça la justice mais justice est ngam comme le fufu etebi aye nyoko la biso ba congolais po to lungwe musika na pasi to lingi mama lambi fufu ole oyoki obambi yango mutu azoki vraiment justice yango omoni ba to beti maboko pa na Karine puisque amimona ki penza ya mbale temps yo mona ki lo soso ata soso ko na ya ko lobela yango ba condamné yango justice to betela maboko ya ba soda justice militaire justice militaire na bureau d'âge boyeba justice militaire to betela ba maboko bango pe to mona vraiment bazo tambula mwa bien po ata ba policier ili kambo ya chebe bien na moni ba policier ba bomaki punga o ba kosela ki ayibaki motuka tout le monde peut pas condamner, pas condamner à mort. Comment est-ce que la justice militaire quand même ça va? Bon. Mais il y a un civil qui ça me soigne. Voilà le colonne. Bon numéro de téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. C'est pasteur Ali Mona 12 ans. Pasteur Mwanda Simon à Kamako, Bambo Tebele, parmateur debout. Pesa ba parmateur nyonso debout. Ya Kamako Bambo Tebele Chabadona na Sumbula kolobate na Bosanio bande ko ya est bande ko ya Ngandanjika kuna na Lomami o balandaka mwana 12 ans Bambo Tebele bande ko na biso ya Ngandanjika général Bambo Tebele c'est pasteur Ali mwana 12 ans Maman Katindumbi na Canada. Voilà, merci Maman Katindumbi. Joyeux anniversaire à toi bébé Irsila Istana. Longue vie à toi. Profite bien de ce jour. Que le bon Dieu te bénisse énormément. Que ça toujours casse tout. Parce que le boss Cédric Wastana appelle va assurer. On va péter les champagnes. Que le bon Dieu te bénisse. Merci na Edge Kamane c'est ma caméra. Bye bye.